Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Pasteur Walesa abomi mutu. Il paraît frère wana o abengana ki l'église nae ami bomi. Mais jusque là, on n'a pas de preuves, on n'a pas de vidéos, on n'a pas de photos, on n'a rien. Mais rumeur réseau circulé que il s'est donné la mort lui-même pour na soni à mon ata au vivre nini après cette humiliation là en plein ensemble ba caméra et tout ne ba bengani. C'est bolanda vidéo wana ti. Non, tu la bino vidéo wana dans son entièreté. Bolanda ngo après nakoya couper sa vie nanga. Pasteur Walesa, beaucoup de personnes balobi kasali mabe. Pourquoi est-ce que a bengani en plein ensemble? Mais bozo bosa na que fait qui était décédé pasteur ensemble là où tu coucou fané passé à yépe a bengana qui je crois 2 ou 3 frères avant Karaliwa nae. Na bosa ni kombo na église ensemble. Tous en Arigini. A bengana qui 2 ou 3 frères avant Koufa. Pour ba frère wana baza ba marié, mais baza ki pe ba toasima, mais ba serva en église. A bengani bango pe. Bon wana et ça là un scandale parce que beaucoup de personnes avaient compris parce que bango baza ki ba marié mais baza ba toasima, et on a bengana bango. Mais quand pe pasteur oyo azo escroquer bat na komba pasteur Walesa yé moko aza marié aki okota libala pas mwasi mosusu asalisi faux acte de mariage azo ninga bala fille wana mazo ninga pesa fille wana pesa mbongo po ya bala e so les filles wana aza mama prophétesse pourquoi bando vivre na impudicité naza na makambo bela koloba motivation ça qui pasteur Walesa abengana e ya bimi kaka ou abengaka échantillon ou basalelaka bakisi mpona koteste soki kisi wana eza na allergie eza boye ekosimba yo ekosimba te à cause ya baabus. naotela bino ndo video wana ya pasteur Walesa bolanda ngo nano naza nango 22 minutes ndenge bandaki lisolo nde fi wana azobeta so bolandi lisolo wana très bien nga na opesa vie na nga na suka. Mais il paraît frère wana amibomi, il paraît rumeur réseau sur qu'il est bon. Likambo wana je ne sais pas les canaux lobby. Il paraît je ne viens pas confirmer. Le tozo ba que non pasteur Walesa yem tabomi. Bon, déjà abomi si parce que c'est à cause de l'humiliation de amibomi. Bolanda non vidéo wana 22 minutes. Explication maman prophétesse. Explication à yemoko montre des pasteurs Walesa bengana ki bango tout ça et bon nozon apona pe sa vie nanga na ba oboti kolanda mbobo sanate bokende ko s'abonner na véritable compte africain. C'est notre nouvelle chaîne qui ne parle que de films chrétiens. On ne fait pas que du Congo ça parce que ici c'est le Congo ça. Mais là-bas, véritable compte africain, c'est notre chaîne qui ne parle que de films chrétiens que vous pouvez suivre en famille. Abonnez-vous, cliquez la cloche de notification. D'ailleurs, les spots vont passer bientôt là. Si tu veux aussi travailler avec moi en collaboration, promotion, publicité, ou si tu es comme avec ta chaîne YouTube, Copyright Track, Community Track, problème d'AdSense, problème de monétisation, bref. N'hésite pas de me contacter, on verra dans quelle mesure on pourra aussi vous assister. Alors, suivez d'abord cette vidéo-là et puis on va rentrer pour essayer de renchérir et donner notre avis sur le sujet parce que ça fait déjà buzz sur les réseaux sociaux. Il y a même d'autres personnes qui parlent « Oh non, ils a buzz ». Pasteur Walesa aime bien se faire parler de lui auprès des internautes et tout comme ça. Vous savez bien ce qu'il a fait là. Beaucoup de personnes allaient faire des analyses sur ça. Mais il n'y a pas aussi que ça. Alors, suivez la vidéo. Moi également, je suis avec vous. On va revenir justement après. Suivez. Véritable compte africain.
c'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Vous pouvez nous montrer les photos? Ils sont là. Ils sont là, en amoureux. Mais les autres sont salopés aventure. Vous avez l'habitude de faire des aventures. Aujourd'hui, c'est nous qui vous faisons des aventures aujourd'hui. Moi si à connecter. La sœur l'a connecté. Moi si à connecter dans ma relation, il y a du colo, il y a niveau, il y a du colo, il y a commis P1. A commis quoi interpréter. Alobaka monogonini alobaka fandana no anase me ko la sœur alobaka minogoni yaba Italie alobaka je sais dans le micro olobi alobaka parce que balangi nyonso alobaka balangi nyonso oui alobaka anglais alobaka italien ba espagnol alobaka balangi ebele ndenge azawana ayebi mpe baverse ebele. Dans les Genèse Apocalypse, aïe bien. Abani na Genèse, c'est l'Apocalypse. Ateya qui ben église, n'a mis dans ma table. Ateya qui, avant, tu as un bon, tu as un bon dans l'église, nyonso bakomaki na nsima na ye puisque comme basaki aza associé à pasteur Walesa kape natikaka bongo na ye te comme ntango nakufilaki mobali abandaki kobenga na telefone me dit que non azalaki na ngomba asalaki 40 jours ya prière nde muna bapesaki ye kombo na ngai mpa nzambe epuis numero na ngai ya telefone abandaki kokonsole nga na baverset biblique atoteya ngai aye donc adeterminaki fi na ngai ndenge na adetermine fi na nyonso fi na ngai mpena ndenge na libaka c'est toi qui viens donner le message chez maman Marthe nyonso wana alobela ngai telema wana alobela ngai yango et c'est comme ça que je l'ai confirmé qu'azalaki mosala nzambe vraiment ya après 2 mois tobanda abandaka kobenga bonanga nano telema nano awo spese micro zala lese loba abandaki toujours kobenga na téléphone après aye koloba akomaki mpe kosenga o asi wana baboti na ngai après 2 mois alobi non je vais demander la permission au travail comme ça je vais venir à ma date prendre visite physiquement comme ça comme on se connaît pas ndenge wana aya matadi toyambaki ye comme un serviteur de Dieu et on a trouvé en lui que c'est un serviteur parce que tomonaki aza humble et puis pour vraiment respecter il respecte vraiment beaucoup les gens les macaques koleka donc nayebi te et donc je ne sais pas qui personne n'a voulu croire que à cause de la montagne et même moi-même j'ai toujours des doutes jusqu'à présent nanu naloba makambo nyonso ekomani parce que ntango aye confiance nga bato nyonso donc tout le monde disait que Espérance nzambe alongoli mobali na yo mais quand même le Seigneur t'a encore béni tozomona bénédiction eza koleka oyo ya mbali no akufani c'est tout le monde qui disait ça même na église honneur ekomaki ya makali ayebaki place na église na biso comme bayambaki ye na
bino bena ba prophétie yebisa moning yo na prophétie yo prophétie eza mabete me va aventure eza ebele na yebisi bino ba aventure eza nini. On les refuse par des prophéties, mais faites très attention parce qu'il y a beaucoup d'aventures. Loba maman. Oui, et puis moi je l'ai posé. Tu as des copains même monsieur. Natunaki oza marié à le bono naza marié puisque biso na église ou à l'est des alaka soki net kaka mobile alingi abala esengeli bakota nous on appelle ça maison des dons na ebite ababengaka ngo nini l'intercession fo nzamba aloba soki mwasi wana ye nde fo bala to ye te alobi basalaki 3 ans na fiancé na ye asambelaka mpe awa lisuka nango baye kobota mwana me achake fois naye kobota na kati ya maison des dons intercession plutôt nzambe azolobaka ke no bakoki kobaya na te puiske mwasi wana aza mwasi na ye te e bakotaki mpe papa walesa alobi nono okoki kobaya na mwasi wana te donc mais alobaki ke comme ça il est venu me fiancer nazalaki na baki na ye na mosapi na nga awa il a même fixé le date de mariage aza na bafacture ya libala ndenge aza. Après, il est venu encore vivre des aventures, comme Colingaster, on a vu son monde qu'on y est pas à veuve. Mais comme on parle d'un article, il y a hôtel, donc, il y a maintenant le bélangon non pasteur, on a vu son moukazo, le bélaye, à moi, ce qu'on a parce qu'il y a dans un colon, dans un mois. Mais cependant, dans le document, dans la présidence, il y a dit que nous sommes officiellement mariés. Parce que dans et comme il y a un moment, il fallait que nous sommes dans la présidence. Nakata ba document na ngai kuna tant na to remplir tant parce que tu l'as ba document à partir matadi kuna remplir ya zalaki na matadi et c'est comme ça na ba kombo ya bana na ye ba eza na kati ya ba document na ngakuna na ye mon donc c'est reconnu là-bas que c'est comme si ngane que ça déjà marié mais abana toujours confronté non photo bana na rapide libala donc fiançailles était na ndenge déjà na komaki na zemi na alobi kaka non moi je suis un serviteur et il fallait pas baye il faut tout ça libala rapide na rapidité wana nga na ye kolandela makama musala na Kinshasa pendant que na mena olandela makama musala c'est chaque jour donc il venait là où moi j'étais chez une conseillère du chef de l'État. awa kotanga makambo chef de l'État aza prophétesse monene bomeli oza prophétesse oyeba komoni te ke oyo aza ndoki il prophétesse lobana. Le Seigneur montrait des choses le mal chez lui donc ayebi trop à chaque fois nzambe abanda kolakisa yo ke aza bien nzambe abanda kolakisa makambo nazolobele ke fo oleka na délivrance mais abanda lobela donc akoleka nalobi bo il faut sambela makasi yokana prophétesse zemi isaya nani hein? Il est là tel qu'il est là, il connaît très bien. yebisanga nano film asalaki yo ntango otikelaki chambre ntango okoti na ndako. Non, parce que moi, na louakanda présent juste qu'il y a chambre salon. Tant on a fait le mobile, na te ko louer là qu'il y a chambre salon, na bon papa na basi. Donc non ça là, il y a la na chambre puisque tout le monde qui attend un serviteur de Dieu. Moi na là laisser dans salon et ça te. Dit tu tikela ki chambre na ngambe tu na tikela ki nyonso na ngai. C'est comme ça que bana kolela soki te ala muki na kokota na chambre, yesu kaza na salon, nga naza na chambre na bongisi mbe, tout soit soki naza biloko kota na chambre na zwi na chambre. Mais yango te kotika la biso bibale na donc c'est par là que le pasteur donc a changé d'avis. Na comment na ba réaction moko ya malamu te. Maintenant moi je me posais la question à moi, si j'ai dit aussi de crier, et ça le quoi na ko ridiculiser musala nzambe. Et puis quand mon copain nous a la ridiculiser parce que na ya pas qui est na kata ndaku na ngai. Et c'est comme ça que je n'ai pas voulu faire de n'importe quoi pour ne pas me ridiculiser et non plus aussi. On dit que on sait le péché pour on sait la ridiculité mais devant Dieu. Et puis quand il m'avait donc quand cela se fait là déjà il m'a déjà demandé la main en mariage. Pasteur, yo oke koloba kuna kozali associé à pasteur Wallace. Cha micro, yebisa église. Tala kuna. Papa ndenge zoloba, nana kenda kuna na mission ya pasteur Wallace ate.
Bongo semio sa ya yo bien ya yo te. Semio ezangai. Photo wana sa ya yo. Photo wana yangai. Yo ndeko yo asala makamu. Ce frère ici a fait des choses. Asala film awa. Il a fait beaucoup de films ici. Alobi kazo bala quelque part. Toyeba kite kazaki na moi c'est quoi? Il s'est décidé de se marier quelque part alors qu'on ne connaissait pas qu'il était. Basu ba diacre. Ils ont pris même les diacres ici. Ba kena liban. Ils sont allés. Ba fandi na ndako liban. Ils sont là dans la même famille. Babimisi facture ba pesa bon. On a sorti la facture pour donner l'argent. Ba lié pesi ba mobilo ka kolia. On leur a fait déjà servi. Babimisi koyo akopesa bon liban. Ok, maintenant il va donner la dot. Bana zame na zo ebisa bino. Bien aimé, je vous dis. Abandi ko abengi mutu moko pembeni. Il commence à tirer quelqu'un. Gato abenga kina. Ah? Il a tiré papa le pasteur Nico à côté. Abengi pasteur Nico à côté. Tire le pasteur Nico à côté. Abandi ko coopérer à défi c'est bon place. Il commence à coopérer pour que pasteur Nico lui prête de l'argent sur place. Son micro. Le salaire qui n'est ni gato. Yo lo banane. Amen. Amen. Tant bakei na libala lorsqu'ils étaient allés. Yo sala kwa. Non non. Nikonda sakwa. Nikonda azalaki. Nde ayiko senga abandi ko coopérer. D'abord ensuite facture bandeko bake bafani asala mbongo te 0,0 bafani wana. Siko d'abord ayelinga na moi. Pour ça, on a vendu. Il est venu pendant les jours pour me faire de la voiture les jours-là. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Il s'est mis à genoux, j'ai prié pour lui. Papa, le long des rendez-vous est allé. Il dit, papa, aujourd'hui c'est les rendez-vous. Mais la banque, hein? Mais à la banque, il m'a fait la voiture là. Cet esprit azali yoke de basala ka aventure asali yalbi papa mbongo nanga compte sike koti balobika lendi nde na kozwa mbongo donc nazoli ngopesa kaka $5,000 donc lendi na yemba na moko na wana lati veste bien na cravate natali mbimu wewe ah namuka ndakemba lobiyo usamu yibi ndakimi d'abord maman jeune zamba pambona. Le jour où maman, où il a donné les témoignages, les premiers jours là. On avait décidé de continuer avec les témoignages. Et Dieu a montré à maman. Maman Jeanne m'a dit, papa, je vois Jésus. Cet homme qui est passé devant c'est un voleur, c'est un menteur. Il les approche pas auprès de vous. Ok, c'était prévu pour Azoloba bien. Alors qu'il avait bien préparé son témoignage. Il a conçu son mensonge poliment. S'il te trompe, maman prophétesse. tu vas tomber comme la maman prophétesse. Maman prophétesse Azana Zemi. Maman prophétesse aujourd'hui. Si vous décision ni nous en moutongo Azalukuta Azana Mwasi yo bana kolelo lobi. Maman prophétesse ayeba kiteke tokolekisa bango liboso ye na benga ke na butu frère yaka oyebisaki nga ke 8 mois bapesi yo mbongo te nesiko salaka yaka tokuta na prière bi papa na zoya nasali etifoyide mwana mwasi décision na yo eza nini devant moto oyo omoni nayebi ye te aza paster awa te awa blak ezalaka te awa eza mukaya na mukaya awa eza sanctification azali aventurier ozoloba nini na mobali na yo ye wana Je ne veux pas vraiment à dire. Je veux juste le faire arrêter. olobi Nazokanisa ye kaka. ozokangisa ye Nazokanisa ye kaka. Puisque abebiselaki nga ma relation
depuis na kati église na biso ngai ntango namoni bakomi na bafere na pasteur na biso bakomi kosala déjà bafere na pasteur. oui ntango namoni premièrement ebandaki na bisika nazalaki na mama conseillère wana aza na ONG pendant azosalisa badocument wana ye asalisaki ya ONG badocument complet etikalaki kokoma ata na akomaki ata na $800 ke mais ntango ekomi na tour ya bapaster na biso adeborde nde bisika wana ngai na ye tobandaki kozwamana nayebisi non omoni mbongo bana nzambe okoki kolia yango kaka boye te loba nde nzambe amonaka te jésus christ okotisi na bafere na yo ye nde akutaki na bafere puiske baitalien bayaki na présidence ye akendaki kointerprete baitalien wana bazalaki na posa ya koinvestir na bato baza na bamabele baza na bazamba alors ye nde ayekobanda azakomi ainterprete bato wana ye nde ainterpretaki selon ce qu'il nous a dit parce que nga bayembayesera makambo ebele osolobesa ebelebele kozotanga biloko ebele nga nalobi na yo ye oyo okosala nini okozwa ye bokende na ye apesa monga libala jamais ndenge nini yo okomi na zemi non je vais mettre au monde je lui donne son enfant je ne vais pas garder chez moi un enfant bâtard non mais mwana na libumu na yo ndenge nini il accepte que non il a une femme chaque fois nga na bandaki koyebisa nazomona mwa mwasi moko chaque fois azoparaître liboso na yo azowanga nango à tout prix non moi je n'ai pas une femme ça va frère de Kabweza Boye à partir d'aujourd'hui monde entier bolanda ye boyeba ke ndeko oyo asalaka nanga te. Le monde entier devait bien suivre que ses frères ne travaillent aucunement avec moi. Et puis azaye mokote basa baventilier belé bazotambola na komona. Il n'est pas seul, il y a beaucoup d'aventuriers qui marchent avec mon nom. Bayebisika bamonaki mususu na poma tete azote batu ebele alobi azali à travailler na Walesa. On m'a informé qu'on a aperçu quelqu'un d'autre sur le pont Matete qui est en train de prêcher, entouré de beaucoup de personnes, mais il prêchait. Et puis mususu a se rebelle pas bili kuna na nzili ba comportement ya mabe afongoli l'église na zone Kinshasa awa commune à Kinshasa boko chapé longi na ye. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui s'est rébellé à l'église du pasteur Billy à Chili. Il est venu maintenant implanter une église. Il est fait comme on a un prophète Dani, un grand géant. Il est là, on l'appelle prophète Dani. Il travaille avec le pasteur Billy à Chili. Il s'est rébellé là-bas. Et aujourd'hui, il est venu implanter l'église na Kalembelembe numéro 118. Boye bake azana ngaite a commis centre de réveil spirituel ezali ngaite baza ba ventilier bakozwaka kombo na ngai ba marchander. Vous devez savoir que cette église-là qui est sur Kalembelembe n'est pas l'église du centre de réveil spirituel. C'est un aventurier tout simplement qui cherche à marchander avec le nom de Walesa. Bayaki pa na ngai na yambi bango na serviteur moko mpe pesa bango biloko kolia mwa mburkere balie tala kaka ye wana fadi kote azuka photo na nga wana nde bakomi kotambisa lourd moi. À partir d'aujourd'hui bato bazwaka su photo na nga pamba te bazozwa photo bakeko marchander. Amen. Ils étaient venus chez moi à la maison. Après les avoir reçus, on les a offert à manger et il a profité pour prendre la photo avec moi. Et avec cette photo, il commence à marchander. Désormais, je mets en garde les gardes. Que personne ne puisse prendre la photo avec moi sans que je le sache. Et puis afandaki na kiti moko eza wana monene afandi na kiti bapesi mwa eloko alia lokola bayaki na mutu moko na yebaki aliyepa aprofitaki tala ndenge afandi epa na nga wana azobranche partout awa eza epa Walesa ngai Walesa. Comme il accompagnait quelqu'un que je connaissais bien, que j'avais reçu, il en a aussi profité pour prendre ces photos-là ici. Maintenant, il commence à marchander. Ndeko tobengani yo na église hein. Tobengani yo kisa maboko na se. Tobengani yo calmement. Ozali seriete, osa moins sérieux. Et puis tobengani yo calmement. Et nous vous chassons calmement. Ndeko mwana mwasi tobengani ye yo bolandani. Oke kokangise soki libanda bokende kosamba. Awa tobengani yo église tala elongi na ye. Monde entier soki bomoni ye
asala makambo na ye mena kombo walesa te. Le monde entier, vous devez bien les voir. Si vous les voyez, il peut faire ses affaires, mais pas au nom de Wallace. Il ne peut pas engager l'église centre de réveil spirituel, ni encore moins marchander avec le nom de Papa Wallace. Ça va. Bima di banda kende. Kende soit Bible na yo. Mwana mwasi. Landa ye. Landa ye. Awa te bokende na bango tili banda kuna. Bobe se Bible na ye. Sécurité boye de bango di banda. Bo filme yende nga soke de messieurs. Bo pese Bible na ye ba kamera nge. Bo landa ye. Bo pese Bible bo brutaliser yete. Mutu asimba yete. Ba kene ne malembe. Mwana mwasi alanda poko yako kima. Ba kutana libanda na sécurité bo salawan. Chibingu muchanda. Chibingu muchanda. Ozangi place à kosala film. Simba yete sécurité bofandisa bango na suka kuna borange makambo yango bogarde mobali wana bien akima mwana mwasi yango te epuis mwana mwasi yango bazala ne mibale te akoya kosalika moko boye obia bete mbata na jifuwa bogarde mwana mwasi aza troublé ayeba kitenge mobali aza ndenge wana auti na matadi aye koluka mobali na ye tala nanu bavantire na bino mpe na baprophétese omonaka te eka koprofétise sécurité azala wana Serge azala wana vous pouvez balancer les mains. Jésus. Voilà, Molandine. Boyebi, combien de vies humaines ont été détruites dans nos églises? Bana na biso ya mikie ebele bakufa. Misusu bavi na bango ebeba à cause ya ba église. Bana na biso mikie ba témoignage ese belé hein. Au moins que maman mo ba memi moi na une église pour moi na akola na vie chrétienne. Ou alors que fait moi na koli na église azala moi moko za la différent na bana mususu ya mibali to pe ya basi. Alors comme en église boé, frère moka beta drum, frère moka beta guitare, frère moka moderaka, surtout na Coran de makambo eza trop à se jouer na moi hein kolambe ma spirituel wana ba verset biblique ma le belé ya bien ba na biso ebele na mibali na ya basi ba baby. Monsieur tout ba lingata okende so église te po église nde muté baby saye. Azala défloré ou sodomisé na ba frère ba sœur ya église. Église au les à la place moko boto ezalo quoi arbre de paix, ezalo ko la pluie na biso. Il est doux et agréable de frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là où place où que ba na biso bazobeba.
Kaka na l'église wana maman prophétesse wana a fait expérience na ye, a sa prophétesse. Mais comment est-ce qu'a quoi na frère wana qui peut prophète pe wana azu pe na zimi na ye? De la même chose, ba maman na biso pe belé bazwa bazima ba pasteur parce que bazala envoûté, to manipulé. Les pervers narcissiques sont des personnes qui manipulent les gens. Ils t'envoûtent, tu as un esprit faible. Ils t'envoûtent, ils commencent à te manipuler. Bah c'est belé à ma balle, bah bimana ba pasteur, bah zona bazima ba pasteur. Parce que ko beta o ba verser moko boye. Ce qui peut envoûter, ce qui peut manipulation e. Bah sona nyoto na bazalaka bazoba te. Bazalaka soit envoûtement, sous emprise ya gourou na ye, ou baza ba pasteur. Ko dénoncer bato a bongo. Pour attacher bakangisa ki. Ba audience a mikolo comment ozala ba audience foraine, ba audience a libanda. Tout nga to yeba ekaka ki c'est un escroc. Bato a bongo lokwa ba frère wana soki pasteur soki prophète na wale sabingani. Baza ebele ba détruit ba vie ya bato. Il a détruit d'abord sa première famille, il a détruit la prophétesse pour son propre intérêt. Ko na ngo escroc gigolo. Oui, ba ne ba moni papa ba bengani. Famille na moni, ba camarade, ba connaissance ba moni. Peut-être il n'aura plus là où aller toquer porte. Mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Peut-être ils appellent yango wana. Botala film Nigeria moko boye na tala, ezaki na pasteur moko boye, azaki ko sala na pouvoir moko ya démon moko ba pesaka ya zo sala pe ba miracle. Mais à un moment donné, il a reçu l'appel de Dieu. Il a dit, ni assemblée n'est la démon. Mais azongi pepa nzambe. Alobi tikanga na kufa nzambe abi na rotiko kufa te. Na rotiko kufa te na lingaki ozala démasquer bongo po oyo siko ekomi tournanga. Il faut osalela nga na nenga solo. Sûrement aussi les pasteurs là avaient été avertis plusieurs fois, mais ils n'avaient pas écouté peut-être la voix de Dieu. La dame là, elle aime français. Elle m'a apporté sa ligne français, mais c'est pas grave. Abi Ali Koyeba Mingi. Il a été averti peut-être plusieurs fois parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais peut-être qu'il n'avait pas écouté. Peut-être pour moi, je me dis que peut-être c'est ça. Appel à bien oyo azozwa siko autour eza tanga zu humiliation o so qui a profité tanga zu humiliation o c'est ça vraiment le vrai appel et otika lokwa témoignage nae frère ne faites pas ceci ne faites pas cela eza na ba humiliation mususu nzambe muta permettant ozala humilier poko osalele na solo comme exemple. Parce que ça, nous sommes pas Satan. Nous sommes. Nous pasteur a outi ko kufa église ensemble. Na bosse ni kombo na ye. Otolela ke année passée. Abengana ka 3 frères basa ba comment ba tous basa ba mariés. Tout le monde avait compris. Non, ce ne sont pas des choses à encourager. Les hommes abusent au nom des hommes. Oh non, c'est autorisé. L'homme peut avoir plusieurs femmes. Il a sa femme, il a ses enfants. Mais c'est un escroc, c'est un aventurier. Il détruit beaucoup de vies. Vous voulez seulement qu'on acclame comme ça là parce que c'est un homme, il a le droit de tromper un escroc. Mobile des fois les sa moi si mais combien de mibal ba ko ba jikolo ba swazole sa ba ngolinyo ke ba na mbo moi si na mbo wa moi si. Non, ce ne sont pas des choses à encourager. Les pasteurs vont aller céder partie peut-être à l'extrême, mais c'est pour servir à d'autres personnes les leçons. Parce que moi, quand je ma victime, ma kamo ba tout suba zoba, là le roi cobaye. Ah le roi cobaye. Il faut boyer. Ba vie est belle, ça détruit. Et ça na fille mo na TikTok à salaka ba live ya bisco ya ba gens so ba dia ba mbongo ya mbongo voyage. Mais elle fait très bien Riti Beyoko. Bonjour à toi, là où tu es. Bisous maman, tu fais un bon travail. Bah, ça voyage, j'ai commis on peut ça 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 $. Non seulement, bah, c'est le démarche, ma belle, mais Mikanda fou.
Mais bon, selon mon côté, comment qui mon bazin a des relations partout dans mboka na biso. Non, il faut les dénoncer. Soki amipesi liwaye moko, ye monda poni nzela wana de la même manière aponaki nzela ya osala bato babe aponi nzela mokusu ya okufa. Mais pour moi, na mona loko eza peut-être appel oyo azwi na part ya Nzambe. Donc quelque part na ma prophétesse alobi ke donc soka boti aopesa papa na mwana po ya kobokola bakaba soki batapi maman. Il y a beaucoup de femmes qui cherchent des enfants ata wazanga tata ata tata anonymement. Ils appellent na basi msusu ba violer ye na mobali. Mais abombi mwana bokoli mwana parce que eza na bana msusu Nzambe atia bango nde bayande na nzela wana. Baya na nzela nde wana moni nzela wana oyo mwana na oyo bimi na libuno. Nzambe atia bana msusu bayande na nzela wana baza bana destinée. Alors tu ne peux pas donner un enfant à un irresponsable, c'est monsieur là à sa femme. Beaucoup la mwana yo. Yo ndo memizeni. Mama, douleur kabota. Mame. Et au boti mwana obo. Webi que ces messieurs là c'est un escroc, c'est un aventurier. Au juste au mwana qui opé ça. Parce que tu détestes la personne. Non, maman, c'est ton enfant. Cet enfant là il porte ton ADN, il porte ton sang. Les anzelo nzamba poni ya bongo. Tia mwana za innocent. Au pese na irresponsabilité. Soko olanda émission oyo mama boko la mwana yo. Peu importe nzela yeli. A lipamboli pona yo. Aza vraiment lipamboli pona yo. Oko boka mwana taza victime. Ye mona mobana na bando dépendre na yo. Soko lingo boaki pour mwana na kinde wapi. On va créer notre phaseur. Toi aussi maman prophétesse, répands-toi. Répands-toi, prie pour que on se laissera sous tomber dans la publicité de ma bonne parce que nous avons utilisé la prophétie. Tu dois beaucoup prier. Et ce genre de personnes baza peut béler dans la société na biso. Baza ba prophétesse mais ba vivre dans la publicité. Ce n'est pas quelque chose à encourager dans la publicité. Oza ma prophétesse nous veut héberger mon bali, il y a bateau bon entre-temps oyeba quitter, il y a pas de problème. Mais tu vis dans l'impudicité, tu vis na zemi. Il fallait pasteur aller ça à aider Bango Babana. Mais le monsieur là, il est marié, c'est ça le problème. Il a sa femme et ses enfants. Pasteur aller ça, il a une réputation pour aider Batou. Mais à mon il faut aller exposer que Batou sous bas retenir que nous n'en foutu mais one day il y a moto. On a encouragé pasteur aller ça. On a condamné. Ma vie a battu ça détruite. Il y a bana surtout il y a basi. Ils allaient à mibal na l'église. Alors c'est tout ça bango bon. Ba misusu botika. Il y a du loko la cobaye. A du loko la échantillon. Auto utilisé pour na batu mususu. Bazo ba leçon. C'est pas gentil. Une personne avec sa propre conscience détruit la vie d'une autre personne. Vous ne voulez pas qu'il soit humilié, il faut le vendre en interne. Non, ma belle Mabé. Ça, c'est mon point de vue. Pour ce qui est au-dessus de la forain, tout le monde, c'est mon point de vue. Je pense que je suis aussi droite dans mon analyse aussi. Coucou à tous les Nélachou, les Nélacœur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. Ça veut dire que tu es nouveau sur ma chaîne en tout cas. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche notification, aimez la vidéo, commentez et surtout partagez cette vidéo au maximum pourvu qu'il va profiter quand même d'un conseil de la NG officielle. Allez vous abonner sur notre chaîne Véritable Conte Africaine. C'est une chaîne vraiment qui va partager beaucoup de films qui vous permettent en tout cas de suivre en famille. Abonnez-vous massivement. Il y a déjà des films que nous avons postés là-bas. Continuez à vous abonner, encore des grandes choses, des très beaux films que nous allons poster aujourd'hui. Encore, il y aura un nouveau film, mais suivez d'abord le film qui trouve là. Et si tu veux travailler avec moi en collaboration, en promotion, publicité, n'hésite pas de me contacter. Et surtout, si tu es comme avec ta chaîne YouTube, Copyright Strike, Community Strike, AdSense problème, bref, problème à monétisation, n'hésitez de contacter Ngaï. On verra dans quelle mesure on pourra vous aider. Bisous, que Dieu vous bénisse. Bye! Véritable conte africain.
c'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.